ilunga wana ilunga uti katanga ilunga zalaka na NCCZ na katanga kuna bayoki nomination de kuna bongo katange comme premier ministre mais des autres zalaki kuna po asilisa bagarre nyonso na côté kakuna de bagarre ici ka muta côté les mazela ta moi train bat yenda te kanyo surtout kuna bongo ya malonga to kozela na primatique ezali. Mais tant que le si ça bagarre ni sokuna na côté mais jusque là information mo tezo circuler sur ça mais yo ozuba élément na wapi ngana ebiso ke ngana za combattant to luka information ilunga wana ateka bagarre kuna belé et puis zambala liboso sala te ba onyo so sala ka malamu 73 73 ngolo bani azana agite soko ozaki moyibi bana bo mwana to kokisi 90 ozaka moyibi nebite so comprendre ngai. Mais est-ce que ozala penza azape koko liboso tozwa te na primature tozala pe na koko kinzenga ya malonga pe zala kaka te. Mais peut-être ozala différent na koko kinzenga parce qu'il y a sa professeur non bon kinzenga na zala kizengi kinzenga pa zala kizengi te kinzenga pa zala kizengi te ya okota tina résidence à Tshisekedi Etienne nanda kwa Tshisekedi Etienne mutu nana mais ouais ça ngambo jamais acté ouais ça ngambo wana bango nyonso tout et nazolo bana biso ke bango nyonso tout baza handicapé mentali bango nyonso tout bakoti na résidence à Tshisekedi ce qui est encore grave basumbi tina ba nzungu bakoti na cuisine bazo sumba na nzungu faut imaginer bato na bazui bango wapi eza kabundi ndai na batu wana babundisa ba wankenda na ba Shabani na résidence à Tshisekedi bureau à Tshisekedi saccagé basumbi na banzungu mon frère oh non wana bazé sou batuté. Ouais, mbote na bino bandeko bolandaka biso cyclebois.com. En tout cas, tout ça ne sengo mingi parce que vous avez bozolanda biso, ba actualité so continue toujours. Alors, le ministre premier ministre parfois aussi ezopé ça bilinga na minor ba congolais belé. Yango wana lelo to mekaki ko zula bino invité au message les gens na katanda ko na biso invité maison. Na kombo ya combattant na kombo ya Rigo Katumba ou Azabongo moko ba combattant ya IDPS le peuple parti cher avant la Temobaki. Bonjour Ndeko Rigo. Bonjour Ems. Bonne santé hein. Dans les bons. Yo na molo za ne sengote. Et sengo ya nini? Sengo ba nommé premier ministre non? Et après pour quel dividende, pour quel bénéfice à peuple congolais? Mais le choix quand même il y a monsieur Ilunga Sylvestre yo moni on nini? Ezaka choix ya mabeti. Kabila mutapesi ye Kabila nda pesi Chilombo ilunga wana ilunga uti katanga ilunga zalaka na NCCZ na katanga kuna bayoki nomination de kuna bongo katange comme premier ministre mais des autres zalaki kuna po asilisa bagarre nyonso na côté kakuna de bagarre ici ka muta côté les mazela ta moi train bat yenda te kanyo surtout kuna bongo ya malonga to kozela na primatique ezali. Mais tant que le bakino si ça bagarre ni sokuna na côté mais jusque là information mo tezo circuler sur ça mais yo ozuba élément na wapi ngana ebiso ke ngana za combattant to luka information ilunga wana ateka bagarre kuna belé et puis zambala liboso sala te ba onyo so sala ka malamu azaka ministre ya finance ya plan sala malamu bilan les positif sinon ba bande comme ça des personnes bazolo bana bia kula ba wana ba do sala ka masturbation politique wana bien kula positif on imona naka wapi eza comédie de mauvais goût comédie de mauvais goût mais choix Félix Tshisekedi abina ambassadeur que non j'ai trouvé un premier ministre donc Félix Amouy qui non c'est la personne qui incarne ba qualité o ya lingaki ba to bazomo na 73 ans pour na yo est-ce que ça dynamique pour travailler kitoko 73 ans ngolo bani azana agite soko ozaki moyibi bana bo mwana to kokisi 90 ozaka moyibi nebite so comprendre ngai. Mais est-ce que ozala penza azape koko liboso tozwa te na primature tozala pe na koko kinzenga ya malonga pe zala kaka te. Mais peut-être ozala différent na koko kinzenga parce qu'il y a sa professeur non? Bon kinzenga na zala kizengi pas za kizengi te
kinzenga pas kizengi te comédie ya Tshilombo na Kabila ikosuka ka liboswa kala mingi te ikosuka. Mais na malobana liboso le premier ministre a dit que non, il est là pour les sociaux. Donc bientôt là les sociaux vont changer ndenge à promettre na peuple congolais. Na ibité premier ministre to ndena na ngwali kana télévision lo ba que non, je suis là pour les calvaires. Bon tu ba kana malobama ya malamu. Ndenge Kabila ila biso ba 5 chantier ndenge Tshilombo ya lobio soki nini ndenge pe ilunga Sylvestre ilunga lunkamba. Ayepe na malobane social. Ya ko bana social wapi. Na NCCZ à salaire social. Mais pourquoi pas repérer ces chances les longs de Korigo, Kotalan de Kabongo, un vieux papa parmi expérience politique n'a pas expérience n'a travaillé, comme le premier ministre. Qui ne belé sepeli naie, mais pourquoi pas repérer ces chances à travailler bien pour répondre na ba critères, pardon na souci à peu congolais mobimba. Non. Kolobake qui ne belé sepeli naie. Waneza ko se manquer na bande ko biso ba kinwa. IDPS tu sais que les sepeli. Bango il faut ba sepela kaka bongo po bango to bazana ma na machine auto bengaka FCC faut pas sepela baza ba collabo ba taliban ndenge to bande ko biso ya libana ba benga bongo baza ba taliban faut pas sepela ka ndi ba sepeli wana moni moto se abandi théâtre sika alingara pe TV mingi ndenge mona ndeko na biso Antoine Félix Tshilombo moto so ni théâtre sika alingara pe TV mingi ndenge mo pe bande ko so balo sala bandi pe théâtre sika balingi pe TV mingi Tshilombo ko sala eloko te ya malonga te tant qu'il y a un service à Kabila na répéta que loko a ko sala eloko te. Donc c'est Kabila a changé to koloba. Kabila n'a pas changé. Si Kabila n'a pas changé mais ndeni ba diomi le Moïse Katumbi azongi ozo mani wana ndeni. Kabila avant da kitongo moko la muki nazo kanga diomi. Mwana Kabila. Obete so Kabila. Avant da kitongo moko lobi nazo kanga diomi. Avant ni petongo moko lobi na ko kanga diongo. Kaka Kabila pe avant ni tongo moko esi Tshilombo bimisa bango. Siko. Donc c'est Kabila a changé. Kabila n'a pas changé. Bimisi bango po anyongi bango te. Dio masala à peu près 10 ans. Bon Moïse Katumbi retourne et donc Kabila a changé peka. Comédie de mauvais goût. Yé kokenda bimaki wana. Abimi par les voies légales awawa. Nana bengana ki na Congo. Muta bengana na Congo azate abimi ye moko na malembe procureur a signalé yo a question. Azongi kopine na Kabila. Oh, Katumbi c'est un bon kabiliste, m'a servi Kabila bien pour les Katumbi azate. Azungi ko pinena Kabila, bazunga suko da même bon à Congo. Parce que va proposer Lubumbashi à remercier Tshisekedi et puis ce Tshisekedi était malinga zongate, tout le monde peut habiter non à retravailler na ye oyo pas congolais belé ya diaspora habiter non ndenge ni ya cause na opposition républicaine à Salisho Mabe ya bande ko na biso ba embrasaka makamunyo sur na vitesse. Ngai Katumbi wana ti abananga ko mibenga opposant na tikalaka ko embrasser été. Donc abimaki aye ko kota na ndako o ba benga opposition pour déstabiliser ti azongi ko na ko pesa contre randi pa ya ndeko na nani Kabila boss na bango Kabila a déstabiliser pour talande bazui Tshilombo bakena Tshilombo ndingo na kaka okanta saka me kwa ti na makola Kabila musala basali ya makasa ngwana kumema Tshilombo pa Kabila. Et si ce que Moussa les sila avant de la protonine azongi ti ba continuer ko liambongo azongi ba continuer ko travailler na Kabila yango na biso ka zongi pour continuer ko travailler na Kabila ba continuer ko piller sous katanga ndenge amesanaka ndeko Rigo elo mo sali pasi et pas ba congolais belé la mère Mende ba tu ko interpeller allez après quelques heures abimi mais na ko ka moi ba ke ko kanga colonel ou aza chargé à renseignement à la police ba suspendre pardon. Mais tout cas, moi, maintenant, pour l'arrestation à Mende, bah que suspendre colonel Oaza chargé à renseignement à la police. Yo aimé ça wana de. Ngi colonel Luana. Tshilombo. Ngoni madeso pour là imataka yango moka na mai. Soko sangi sango nyonso na nzungu mona ka epole mati. Tshilombo zo matali kola zo milakisa. Diomo bakangaka babomi 10 ans na boloko kuna azaka pe député azaka pe na immunité Diongo azaka pe na immunité état de droit koti siko ya Mende avandi wana kuna olikambo yebani ka ayibaki diama ya batu na Sankuru ya batu moyibi ayibi yango
un papa mukolo ni wana bongisa nzela na ete ya lola mikolo tikali mikuse kaka na bongisa nzela lola abongisa nzela lola aluka nzambe te so moni age to pousa no komi pe ko bongisa liwa na yote siko menda zo bongisa loko te c'est tout à fait normal awa na mokili aza riche mais sika ko kende kuna nga ma soki o bakufa bakutanaka na porte à paradis menda kota wana nga na koza d'accord non te pa nzambe po yeli felo azo kufa mbala mo li felo tala age aza na ngwana azo sala makamashoni babuskilenga babuski yeba ko buskile te mais ça quand même député aza na immunité yo bangumba ki ya kongumba wana dio mazaka député te dio mazaka député te c'est que et là quand on montre que non les loba mende na baza ba personne intouchable pour pouvoir na bangonde za ko continuer et puis biloko wana soko landi yango eza biloko ya bango na bango kuna ya FCC bazo régler ba compte na bango ya biso ba congolais kuna na kati eza nini soki ba bomi mende pa na batu na bango ya FCC ya biso kuna eza nini yo za na bambwa na yo boti bango na cage bambwa bi balé ba bundi kuna ti moko bomi moninga yo ke no samba na l'état équipé peuple congolais bakangi mende na tongo soki 1 heure d'temps soki 2 heures d'temps batiki azongi ndako kuna pour me dans intouchable et puis mutabengi batiki eza nani François Beyaza chargé à secrétaire chef de l'État qui est le chef de l'État au Bini Bozobenga Antoine Félix Chilombo akebenga batika mende boni pour me dans azapena makambo ebelo faut justice landela ye batiki ye ka bongo après 30 minutes après 40 minutes batiki mende la main noire eza pembeni ante main noire mo teza na sisi wana papo ya dossier mende main noire wana eza te ke tolo basoki ndenge nini bango na bango batetela kuni na Sankuru baola na kakuna ozu ba olongo pongo ozu ba Charles Okito Charles Okito ba ebele kuna yemende kuna kanga Sankuru ya yesiko bango pe moi jalousie wana nde bazolinga ba régler moi ba compte ça ya biso ni na kati. Merci beaucoup Ndeko Rigo pour le dossier mende to kende sous na dossier mususu ya Jama Kabu na kati ya IDPS des ordres na kati ya IDPS Ndeko Rigo yo combattant atabo sous sika maroté mais quand même webi parti wana o nenge vertikango le loto moni ba des autres ambo makasi mais kota la bongo Jacquemain Chabani wakwenda na ba fils mukoko comment est-ce que bazo réclamer test et tanga mapé sala mandenge bango balingi meto mojama kabula sakapare na nyoso comment na théâtre wana tout comment na scénario wana yo zen ko interpeller oni ndeko excusez-moi terme no linga na exploiter sikoyo na bandali to na école moko babenga ngo semwambila bato bazalaka kuna ezaka bandicapé mental bandicapé mental mingi bandicapé mental ne bazalaka kuna na semwambila wana ye Shabani RTCK dia kufi directeur ande to senga ke sala esa na musalati Shabani alingaka te Shabani mtaboyaka Shabani alingaka te nazolo ba Shabani veut dire que na ba Wankenda na ba Shabani na ba Kabundi na ba Chilombo balingaka te lelo comme directeur quoi Chilombo azo nommé Kabundi président intérimaire babi ke na statut na bango kuna ezalaka te bandima ki pona ni batika biso makeli les angatina wana eza busoto ezangatina bazaka na respect à texte atamba la moko te likambo ekabola biso na bango yango wana kimoyibi nyoso tozo mona bazoboya ko respecter ba texte pona nini moninga wa ko zwa koto moninga wa ko sala boy kimoyibi ezaka kimoyibi Kabunda sala intérim ya Tshisekedi 1 année 6 mois illégalement n'est pas au sala mikolo ndenge pas au sala sikoyo illégalement sala ka 1 année 6 mois na azaki bien pa na bango ba Shabani wana un juriste Shabani ba Wankenda wana nyo surtout ba fils mukoko yamo na traité bango nyo surtout na ba handicapé mental bazo déranger batou pour rien et comme il kamwa gâteau tu le mazu présidence nga ba kolukela nga wapi misuku tunamoni bango ba créer déjà ba association les amis de Tshisekedi et là on a peut mettre dans cité et là tu bara na et pas Kabila où ça rata soki moins 3 mais oh ya Félix comme soki sambo soki tukumo toba na moko mais nous on a point ezalaka bato ozomona wano les amis de Tshisekedi kombo na bongo zakaka moko balokoso banani balokoso ezaka ki lokoso
Allez, bazouba short, ba ici, les amis de Fati, les amis de l'UDPS, les amis de ceci, les amis de cela. Ouais, bazouba kombo ali. Ba komboli, ba bengi caméra ju bango, oh papa mokonzi, tala biso kotoyo, tozo kombola, et debiso, ba repesa ba pe financement ko bongisa nzelango, ou balé. Ba komi na basi mi balé misatu. Debe bino boliati. Biso tulia ki panani. Bon, toujours on a dossier IDPS nanou. Nomination il y a Augustin Kabouya comme étant secrétaire général IDPS. Et pas Jean-Marc Kabound. Est-ce que Jean-Marc Kabound a habilité à nommer Augustin Kabouya comme étant secrétaire général IDPS? Bino ba mbiaka na kati IDPS. Eza ko tulika mo zala mbiaka to mbiaka te. Muta sala kaka intérim ako nommer te, ako so ba grande décision te. Eza simple. Muta sala ka intérim anoma avoir ba décision ya minene te. O ya juwana eza décision ya munene. Mais pourquoi Félix ne réagit pas? Mais ça chida na bango na Kaboundit. Félix a dit que Kaboundi fois à la wana c'est l'intérim na ye. Il en tant que président ya parti akita no chida na ye kuna na oya. Ce qui kuna pe Kabila Bengani azongi le président Saïd EPS. Ce qui kuna Kabila Bengani azongi le kuna président Saïd EPS. Pour Kaboundi do sala intérim. Pour ya kina no chida na ye na oya kuna mukolo Kabila olobani ali lungba to lingi otali azongi président ya IDPS. Mais comment na bongo Peter Kazadi moko pe ya ba cadre IDPS a tali décision ton nomination ya Augustin Kabouya a dit non ça ne va pas. Yambi décision yambi ndenge na yewana ndenga lobela ndenge ni handicapé mental. Yepes sous handicapé mental. Telle une décision handicapé mental. Il met atteint à moi symbole handicapé mental. Baza handicapé mental bango nyo soto wana. Bango banandaki Kabundi illégalement. Et bakomo bundani. Basi mais donc ils allaient ba conséquence à la conséquence na bango ya kozanga ko respecter ba texte yango wana baza ko assumer, il faut ba assumer. Si qu'on a ko trapiter ya kaza di par rapport à quoi? Basa ba handicapé mental, mituna bango ezobela. Talati côté ba memi mboka. Likola ki lo koso na bango. Et le bata président na Valentin Mubaki bongo na bango na ebité soki vandaka wapi. Bongo na bango vandaka wapi? Bongo banani? Bongo ya bango bato limité vandaka wapi? Kaka na kilokoso, na ventre, na poche. Et s'il vous assure. Obenga mbiakati. Obenga mbiaka veut dire que tu yeba ni na bango bien. Qui mafie, kuna ezaka écrit ya ba mafie na ba mafie. Mafie na mafie. Mais nengo mona bango lelo boye ndé ba komi na ba dekan wa kwenda na Shabani na ba koto Augustin Kabouya na ba Jean-Marc Kabound ba suka ndeni. Parce que pexi bango ta t-shirt ba kota sote ba kota siège te mikolo. Yo kana ebisa yo, ozaki noa. Yo zo le kana yo na triomphal wana. Omoni ba shege kuna deux groupes koto bazo bunda. Ya yo ni nakati. Donc ba shege deux groupes ba bunda. Bon, bozala ki siko esika moko na ba shege wana. Bino bolobe biso to abana ndaku. To batela ndaku, to zongi ndaku. Alomoni ba shege na kuna bazo bunda. Yo ke soko kabola so bitumba wana. Soki ba bambi olibanga. Oya kokota kuna te Italie oya muta kufa na ye oya kokota kuna Italie mais muta zo kende ayebiso ke no nazo katisa ebali ebala Congo o mamuta ayebiso ke no katumba nga nazo katisa ebali makolo kwa yo za ngane singana naka na ngambu soka katisa komi na ngambu kuna na papier soki pe ebali mele na katikati kuna adie oui adie donc c'est que IDPS calamité zo disparaître ya bango ya bino etikala ya bango mais babi ke Valentin pe Mubaki pe azape parmi bato makasi bazo ko tchape des zones na kati des pièces limitées azo batama na sima parce que yem tezo ba moi ba directeur Valentin Mubaki bazape na kati kuna ezali soki olobi ko respecter terre c'est synonyme nango eza Valentin Mubaki kuna eza soki olobi vérité synonyme nango eza Valentin Mubaki. Donc ceux qui m'ont commis à remarquer kaka kimoyibi o bino bozo ça les a bien été Mubaki ndatindi. Non. Ceux qui m'ont réclamé les camo est normal. Attaque bango nyo surtout na bengi bango ba mafie. Moninga pas timbel to respecter ta mibe kwango rien. Ils sont allés plus loin na babusoto na bango wana oyebi. Plus loin. Ya okota tina résidence à Tshisekedi Etienne. Nanda kwa Tshisekedi Etienne mutuna mais wesa ngambo Jean-Marc te wesa ngambo wana bango nyonso tu nazolo bana yebiso ke bango nyonso tu baza handicapé mentali bango nyonso tu bakoti na résidence à Tshisekedi ce qui est encore grave basumbi tina nzungu
bakoti na cuisine bazo sumba na nzungu. Faut imaginer bato na bazwi bango wapi. Eza kabundi ndai na batu wana babundi sa ba wankenda na ba Shabani na résidence à Tshisekedi bureau à Tshisekedi sakaje ba sumbi na banzungu mon frère. Oh non wana bazé sou batuté te ko sekate to mec un peu gochité les loto moni na IDPS même la tanda quoi Etienne ba moura ba komi kuna mais ba moura oyo lobby ba na ko maltraiter peuple congolais ba komi sous na kati ya ndako ya Etienne Tshisekedi mais ezola ça image wana bande ko belé jusque là on va comprendre que Kabila saleli ki makasi na ye ki mobali azwi Chilombo aye na ye FCC a Congoli ba cadre nyo surtout akena bango FCC aye ko zwa lisusu ba franchima wana ba franchima veut dire ba tuwana o mona ba combattre ba telema wana pour un mu franchima liboso Chilombo ti mu franchima liboso Chilombo ndale a Congoli kirina bango nyo ba franchima ba komi na FCC kingakati mote Kabila a komi ko élargir kingakati ba que nous va na kuna bango surtout na mikolo zoya peut au moins que non Chama Kabunda avec la coalition FCC Cash avec que non ezolé kana très bien au moins que non ezapé que non Congo pose na kimia il faut toujours coalition ça toujours kitoko kimia et lingolo banini Congo za na kimia te batu bana nzala Congo za na kimia te bandeleza ko kufa Congo za na kimia te sans jeu bonksi banzela non sans jour eloko wana nde ezo betsangani mutema makasi na ebisa ko ne mission to salaka na bi Laki Chilombo salamaki na victoire kaka lobi na leki na moni bazo tumbola ka terrasse Laki Chilombo mais sans jour que le kaka lati Laki Chilombo ezaka kawana avenue Gambela okolekate hein oh baba ndoko sala université et si la terre 100 jours ici naibi peut-être qui va continuer naibi te so bossi sur mon colonie 100 jours te nyon surtout tu le modo salawana comédie de mauvais comme peuple pas otimbele kaka malem et puis elo ndomo bwana abenga biso na poto abinde ko rems président à 100 jours a promettre biso 150 écoles mais jusqu'à présent tout le monde était école moroté donc il posa même à vina ndeko wana bongo suko ndeko wana mona te qualité yekuto wana poto biso kutu ata tout le monde ba réflexionner école moko wa tout le monde ngote quand chez Zali non kachati nini o wana okinde kuna na kachati ilo oni za kuna na kachati za ndenge nini ngani ngana abu bana bota mano nona kena kachati te nde école o moni o bana kaka ya kachati ndeko Rigo to chité Kora Tshisekedi fixé pour le 30 mai. Est-ce que bino IDPS peuple boza concerné marambana nyoso et puis tant koya présence na bino IDPS le peuple na volonté mbaki boza to boza laté na lobaki ebemba Tshisekedi eze bembe ya mutute soke koya le 30 to ke no koyamba kondo na biso ti soke koya le 30 to ke no yamba kondo na biso mais na senga rapé bandeko oyo bazaka na poto isike ebemba Tshisekedi ezalaka bazala vigilant babone ebembe ndenge zo bimana ndenge zoya po ebemba koko moko ebungaka na morga kalemelemba wa emonani te ti lelo to boye baba to ke no kolele bembe mususu na place ya Tshisekedi et puis bateli ba osinga ke no sur moyen tant ko ya ba fungolango oui wana parmi batubele wana ngape nazali fototala ebe likambo na ebisa ko ezaya solo koko wana ebembe na ebunga na morga kalemelembe avanda kana kitambo na avenue Lusam avenue c'est quoi comment avenue Kivula ebemba koko wana ebunga na morgue ekenda wapi nana ko zwe bembe nana yo vano ka boyibe bembe bakene bemba koko wana wapi on peut s'appeler un système PV pour bembe Tshisekedi suspect makasi nous assis oh papa koko ngo paza ki pembe lisusu Tshisekedi paza ki pembe aki mundu te Tshisekedi paza ki pembe koko wana pe bemene bungi na moni aza pembe aza muumbu non c'est que c'est yango ya te na lobi te que c'est yango o Tshisekedi soki awawa to ebi mutu na biso to kotala tala bien soki za yango te o fe betina manzaka nyonso tout to kotala et puis soki za be Tshisekedi te ekita te ya Tshisekedi ekita mais Moura Zali hein bon Moura ni nani bon mais ça des autres Moura Zali nani ba DCP bazalaka wat to za pe na ba DCP bazalaka yo ka bango lisusu. Merci beaucoup Ndeko Rigo Katumba invité na biso ya lelo na club.com bolandi nenga sali ba analyse na ye
to citer na émission na lelo parce que zaki mo solo mo kitoko ebele ou tout ça il na ye ndeko rigo otali caméra opesi message papa ndeko ebele bazolanda yo moi mikoleleki na club wato yambi ote mezo yambi sous lelo opesi maloba pe opesi numéro pour na bato pe balinga pe mimi ko benga yo bandeko na biso balanda biso comme d'habitude namoni bodimine ko s'abonner bo s'abonner makasi bo tala pe makasi pour bozwa ba message ya moko na bino Congo bozala toujours vigilant na muto oyo ka o alongwe boye ayekuna bozwimba na moko bo embrasser ba mi bebele ba osala kandengo wana et puis bazoya na ba système mabe kuna na poto oke kuna boye ba pakoli kiti noelo ko fandi boye moro de aussi la sous-souté ni sila te moroidi ba pakoli yango ko parola na kiti sila ka sous-souté ayekuna o mbongo boye ba les bazole sabine biloka mabe po bozonga kana ba cercueil bozala vigilant oya benga ngai numéro na ngai plus 243 89 77 17 ça c'est ngande so obengo uzwa ngamo katumba ngai katumba to sona makamamboka plus 243 89 77 17 ça c'est ngande bozala vigilant biso pe awape vigilant c'est l'équipe makasi to okengela bangwa po biso to na kati to otala bango kaka ngaso kaka wa na teli wana chilombo na takenzela nini tozo yebela kaka po ceux tout le but là les amis na mboka na biso mboka eza moko ceux qui to tikiti lomba boma ngona kabila to yebeska to kokendete donc il faut tous la très vigilant na mboka na biso mbote na pesi na vie na ngagi gi na Paris na pesi mbote et sans oublier joli Kiyedi na pesi mbote na Canada na pesi mbote salopé na pesi mbote place aux ali yo yebi wana famille Chrishelton Gama yo pe fozo mbote na place aux ali basé belé makasi bana famille te wana famille auto mona tanya na famille en tout cas et sans oublier ma grande sœur propre Fifi Mazo na Londres na peso pe mbote le soya makasi donc biso toza kaka comme ba gardien du temple toujours kengela mboka malgré bazolinga ba ke na mbutu biso pe to kengela bango pe kaka na mbutu po to récupérer mboka na biso. Merci beaucoup, merci à Marquis derrière la caméra, pourquoi pas mon boss de la nation Tonton Banda, Pichu Mangaya. Herman Ampoyo, merci aussi à Maman Emeline Zembana Londres, pourquoi pas à Ingila Mona Kengi na Dallas. Merci à vous nos abonnés, à nos fidèles abonnés. Quant à moi, je vous dis un grand merci, bye, à la prochaine. Qui m'a